Décidé d'entrer dans l'histoire. Les imbéciles. Avec une eau, les peuples baïonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Ceux qui ont la ligne Zembo Oyo, pour comprendre que non, Zembo Oyo, il est pour de la ligne pour la communauté de Bissoma congolaise. Les Congolais massacrent les Congolais. Toujours. Les Angolais brûlent l'Angola. L'uranium à ciel vert, mais les cerveaux se sont enfuis à tombeau ouvert. Change, tout évolue. Nyonso ezali kochange, nyonso ezali koévoluer, mais sauf seuls les imbéciles ne changent pas. chaque fois, nous avons nyonso mais peuple congolais est tourné dans la Boussoba. Congo est tourné dans la Moussoba. Mais peuple congolais est tourné dans la Boussoba. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Ennemi na biso ba congolais ezali mindele te. Biso moko ba congolais. Totika kokosela mindele ya bato. Malgré les richesses agricoles, minières et minéralières, nous sommes victimes d'un endettement à croissance exponentielle et baignons dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi. Merci, réveille-toi Afrique. Merci Nabandeko Nyonso Obo Mesana Kolanda Biso sur la 3xW Radio Télévision Lisolo. Napesi bino mbote esika bino bozali pe kimia yankolo yango e bakofulusa kati ya mbota bino. Bandeko ezali toujours ya bino DSV Diana Asulufutu de vous Pertale, les grands combattants. Yaso bandeko soki na ye lisusu bomoni ngai na teni oyo, teni militaire, bomoni ngai na beret vert na boyi kolata yango, mais na tcheka ka beret vert awa. Nalati teni, nalati beret vert pona kolakisa ke non, toza ba combattant oyo tozali kobundela mboka na biso. Lelo soki na matina créneau ezali musala na ngai ya média étant que journaliste yango na ekolobela ba peuple congolais pe ba peuple congolaise na ekolobela bino nazali combattant oyo asalaka ba YouTube te oyo apasaka ba n'importe quoi, mais nazali journaliste combattant pe nasalaka musala na ngai ya bopanzi sango ya koteya masse sur la 3xW Radio Télévision Lisolo. Kuna esika tokutanaka na kati na Radio Lisolo nde toyaka na ba débat constructif, débat politique, toutes sortes de débats yango nde toyebaka kopasola mpoke na biso na kati na Radio Lisolo. Donc, message oyo bozali kolanda nango ba compatriotes congolais. Ezali message ya combattant mon côté asali YouTube na ye aye ko passer comme ndenge ezalaka. Mais ezali message ya compatriotes combattant oyo DSV bino nyonso boyebi oyo asalaka be mission na ye na kati na 3xW
radiolisollo.com kuna nde bokolandaka biso ntango nyonso to na badeba na biso nyonso. Soki lelo na ye lisusu po nalata teni oyo natika yango parce que namoni ke biso ba combattant toyebi eloko biso tolingi te. Hippolyte Kanambe na minute oyo azali kosepela na bapapier etamba, azali kosepela na bapapier etamba. Na banzi bandeko oyo bozali kolanda biso esika oyo bozali kolanda biso ezali émission patriotique. Lelo na kolinga ko yebisa bandeko na ba congolais pe ba congolaise ba lisolo pe ba lisoloise buzoba o ekoti na litse na biso na kati na Europe partout dans le monde entier. Nazali ko féliciter mingi les grands prêtres César Ngadi Kleboa. Vraiment na musala o zali ko sala pona kolakisa biso buzoba ya ba combattant ndenge nini ba marchaka. César Ngadi nga na félicité yo po na buzoba nyonso tu oyo ezali koleka yo bimisi yango osali boulot na yo comme il faut. Donc boulot na yo César Ngadi oyo sali vraiment na félicité yo pe na bwakeli yo ba mabanga ya trop na nimi vraiment ke oza Kleboa. Bande kona ngai lit oyo tozali kobunda ezali lit moko noble. Ezali lit oyo tozali kobundela po na mabele ya mboka na biso. Mais lelo tomoni batalaku ba comédien ba Kokodia Nzombo to ba Maria Sombo ba Papa Ngalufa to ba Yandi Mosi bakoti na kati na komba. Bit na biso ya komba ezali kosala video te to koleka na site moko ofinga moninga na yo opesa ye nationalité oyo ezali ya ye te opesi ye. D'autre part César Ngadi o joué vraiment musala na yo etant que mopanzi sango na ba combattant oyo bazali mal instruit oyo balobaka n'importe quoi. Soki lelo bino ba combattant bandeko na bozali kolanda biso makambo na biso ba combattant ezali koyebana du jour au jour ba salité na biso. Mais makambo ya PPRD to ya ngambo mosusu toyokaka yango te. Est-ce que bandeko na biso ya PPRD oyo bazali kuna ba kolabo baswanaka te babundaka te bawenelaka basi te? Est-ce que toyokaka ngo bien papi tambale kani alobi ke non voilà ministre boye mutu boye abimaki na mwasi boye asalaki boye toyokaka yango? Pourquoi kaka buzoba oyo ya biso ba combattant pona bilengi ya nzoto na biso yango nde esengeli elekanaka na ba YouTube? Nga na sepeli mingi parce que César Ngadi na confirmé koza grand prêtre de Linkonzinga na kozwa mwasi ya ndeko olekisi ye alobi ba bêtise à propos ya ndeko oyo azali combattant pe munene oyo bato bayebi. Olekisi mwasi na ye alobi ba bêtise nayebi te rôle oyo joué. Mais nga na félicité parce que ba combattant mayele oyo bazali na mutu to basi ya mayele bakoki kolekana devant caméra te devant presse te a raconter ba bêtise à mobali na ye a raconter ndenge mobali na azali. D'où mwasi wana ye moko a misambo ici pe bandeko na biso ndeko na biso Chatumba pe ndeko Bishop Élysée bozali basali na Nzambe. Ngana lobi bozali basali na Nzambe bino nde mutu bokoki koporte bolingo kati na biso si il y a un problème.
kobenga ndeko ndenge olobaka tout le temps Bishop Élysée oza na problème na moninga na yo ozwi téléphone obengi moninga ndeko na ngai nayoki likambo boye 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 eza ndenge nini s'il s'agit bokutana te par téléphone bosololi na téléphone esili mais soki bandeko na biso makambo na biso tozosolola na batelefone te po esila mais lelo tokomi koyoka ngo na basite bandeko ezali pasi Hippolyte Kanambe azali kosepela ngai nabanzaka ete na kati na lite soki bapaster baye na kati ya lite cela veut dire que baye ko porter quelque chose baye ko sangisa biso na mateya na nzambe pe na bolingo pamba te nzambe azali bolingo bapaster batelema po bateya bolingo kati na biso mais lelo biso bakongolais tozali komona nini na kati na communauté na biso bapaster nde baye na haine ya kofingana ya koswana tozali koyeba te tozali kokende wapi bapaster bazali kosala badéclaration na kati ya basite ya bainternet olie basala badéclaration ya bolingo bapaster bazosala badéclaration ya bahaine lelo théâtre sila musique esila distraction sikoyo ya monene ekomi ya bacombattant oyo afingi moninga oyo apesi moninga nationalité oyo aye koloba bimaki na mwasi na ngai oyo alobi ke nakangaki ye boye oyo alobi ke kolabo donc théâtre oyo tokomi nango na kati na diaspora ezali yango wana message mosusu fort oyo ezali ke Hippolyte Kanambe na gouvernement en place bayoka ke non bacombattant bapesi message boye non lelo gouvernement en place ezobanga biso lisusu te mpona bozoba kofingana koloba na babétise na kati na basite internet bato bazali kobanza ke non ezali kosepelisa bango lelo kobenga macombattant ekomi eloko ya soni mpona komona biloko eza koleka na basite kobenga macombattant ekomi biloko ya soni mpe ekomi ridicule yango ozomona na bamarshe bato bazali koya te yango ozomona na baconférence bato bazali koya te parce que tout le monde moi nga kaka mokonzi nga kaka mokonzi bandeko oyo bozali kolanda biso bana ya mboka bacombattante balisoloise tomekana korefléchir ensemble elongo ngai na bino oyo ezali kolekana na kati na diaspora to na basite ya bainternet ezali bien to ezali mabe nga na kosenga na bino bandeko nyonso tozala na bolingo mpe tozala liboke moko s'il y a un problème Bishop Élysée ozali mosali na nzambe benga ndeko na yo babe bosololi Chatumba benga ndeko na yo babe bino mibale bokutana bosolola bino mibale soki omoni bino mibale bokoki kosolola te omoni kote na yo ozali na bandeko oyo bayokanaka na babe malamu benga babe bokutani na place moko bosololi à l'amiable olie ke makambo na bino elekanaka na basite ya bainternet babétise na bino ezala vrai ezala faux toza na besoin ya koyoka bavideo wana te na kosenga na bino bandeko bozali kosala bavideo ya kofingana mpe ya kolekanaka kopesaka bato nationalité mosusu mpe bakombo mosusu motu oyo yo moko lelo yo okomisaki ye ya yo babe masombo yango wana ya yo Bishop Chatumba yango wana yango Bishop Élysée yango wana mais lelo kaka le même bato yango bopesi bandeko misusu banationalité bokomi kofinga bandeko wana lisusu oyo bopesanaki mbote oyo bozalaki en famille balobaka le linge est sale se lave en famille mais ekoma ya biso bacombattant le linge est sale na biso tout le monde il faut ayeba oyo wana asalaki boye oyo wana asalaki boye quand même bandeko nanga tozala na maturité
soki toye na kati na liti oyo tolobi ke tolakisa ba diplôme na biso nyonso tu na banzi na liti bokomona ata motu moko te, na marche bokomona ata motu moko te, na conférence bokomona ata motu moko te. Donc être combattant, ce n'est pas dit que non, avoir beaucoup de diplômes au Kenya, na université à l'écolo, né aux combattants. Alors ce que ça dit bongo, na Europe tous na ba intellectuel belé, mais tout le monde a bon anzelate, mais tous ali ko mona bato bazali na souci ya mboka, oyo bazali ko bundela mboka, to pesa bango respect. Diplôme, ça n'a rien à voir na kati na combat. Bato oyo bazali na gouvernement et politique kanambe. Bazana ba diplôme ba kenda na ba université à l'écolo, mais tala salité bazali ko sala na Congo, tala ndenge bazali ko bebisa mboka Congo, mais bazali na bolingo ya peuple congolais te, mais bazali kaka na bolingo ya mabumu na bango. Mais bandeko oyo nyonso tu bakendaka ba marche, bandeko oyo nyonso bachaka mobulu na kati na diaspora, oyo bachaka lumbe mwete na félicitaka bango, tozalaka toujours derrière bango parce que lit na bango ezali lit moko noble, tozali kobunda mpona mboka na biso. Bato wana soki tokomi koloba ke non, yo ozali na diplôme te koya na marche te, yo oza na diplôme te koya na marche te, d'où moto wana nyonso akofanda bato ba diplôme bako ya pete. Alors koloba na ndeko ke soki tozongi na kati na Kinshasa, yo kolokota ba papier, yo koteka ticket na wenze, yo kosala boye, ezali vraiment malamu mingi te bandeko na ngai ba combattant ba résistant oyo tozalaka na bino ensemble. Na sengi na bino nyonso to bolingo ekota kati na biso. Na sengi na biso amour. Na bino amour ezala kati na biso. Totika makambo ya kofingana, totika makambo ya kotraite bandeko ba nationalité douteuse, totika na bona kobeta, totika oboye ezali malamu te ezali kosunga te. Soki makambo oyo continue bandeko na nga ba compatriotes congolaises, bana oyo ya radio Lisolo, oyo bolandaka biso nyo sur la 3W radio télévision Lisolo, bo comprendre bandeko oyo soki balingi kaka bitumba guerre na bango na banzela ya ba YouTube kofingana na ba site boyeba ke bazali kosala mosala ya nani mutu oyo azali kobundela peuple congolais. Il faut ayoka mutu alingi koyoka te, tozali kopesa esengo na kan ya monguna Hippolyte Kanambe, mais tozali kopesa mawa mingi na kote na biso ba combattant bakomi komituna pourquoi litango komi boye. Pourquoi boye? Pourquoi boye? Est-ce que kofingana to makambo ezali kolekana, tozali ko encourager bandeko na biso bafanda na bandaku ke baya lisusu na lit? Est-ce que tozali ko encourager bango ou bien tozali ko décourager bango baya lisusu na lit te? Po mutu mususu soki amoni ke esengeli na ngana kende na lit mwasi akobanga na okena lit te mpo ba kolinga ngai. Mobali akobanga ana kokende marche te parce que mwasi na ngai yebi ke soki na kei marche kuna na marche bondumba nde ezalaka kolinga basi to basi kolinga mibali, ezalaka na ngo kobundela mboka te, ezalaka lieu de rencontre ya kindumba ya basi na mibali to ko osala ba ambiance na bango. Mobali moko ta kolinga kotika mwasi na kende pe mwasi moko pete akolinga kotika mobali ne akende. Mais na kosenga na bino ba combattant nyonso partout dans le monde entier, likambo oyo il faut mettre yango fin. Makamba koleka na kofingana ezali dignité, ezali pe honneur na biso te, ezali ko déshonorer biso ba combattant, tozali komona ke niveau na biso ekomi est trop bas. Ndenge balobaka on reconnaît un bon arbre par leurs fruits, biso pe bazali koyeba biso na maloba na biso. Soki tozali ba vrai combattant, soki tozali ba homme de Dieu, bakoyeba biso na maloba na biso. Bandeko nyonso oyo kozali kolanda biso, nalingi vraiment que message oyo etouche bino. Nalingi que message oyo bosalela yango. Soki bandeko oyo bozali koleka na kati na ba site ya internet bozali ko teya message ya haine, mais la radio Lisolo ezali ko teya bino message ya bolingo mpe bozala ensemble. Toluka biso nyonso to sangana.
na koyebisa na ba combattant ya France bozala toujours liboke bozala bolingo mais bobima na kleboa ya César Ngadi pour César Ngadi azo beta bino ba kleboa manque ya intelligence manque ya sagesse bozo sopana na ba bêtise nyonso to alors soki ko bima na mwasi ya Ndumba na Aubervilliers ou bien na Château Rouge ou bien na Pantin allez yaka na pas César Ngadi loba que non to bima ki na fille moko combattante ou bien to bima na fille moko boye fille wana salenga c'est quoi ça donc ma bêtise on il faut quoi arrêter donc Radio Lisolo DSV les grands combattants nous allons pour mettre tout le monde en garde tozongi la combat na biso pe tozongi la bolingo pour epesa kaya mopaya to ya banguna na biso mawa mais soki to sali yango te to sali na ba haine lobby vidéo mususu bimi lobby kingana afini kingani gouvernement et politique kanambe bakomela ba champagne pe liti oyo kosila noki te et ko continuer na ngoto ko kufa to ko réussir te mais chaque groupe esika bino bozali bomeka ko s'organiser nasengi bishop Élysée et pe Echa Tumba pe na bishop Kadima boluka kimia bola kisake bozali basali na nzambe toko bunda na kati na biso me koyeba na kati na media te toko bunda na kati na biso toko kene ko funda na kati na ba mbila te soit toko kene ko funda na kati na l'état te na porter ndeko moko plainte abeta kingai afinga kinga lelo ndeko na ngai bishop Kadima oke ko funda ndeko na yo combattant pour agresser qui alors si ceux na quand il y a Hippolyte Kanambe va agresser moto akeko funda combattant donc c'est un rapport mon côté oyo keno makambo na bino awa makambo na biso awa to me makambo na justice wana ezali ko faiblir bandeko oyo bazali ko bunda ceux qui ozali vrai combattant bo bunda bo zokana makambo na biso ekosila entre biso mbila azali na rien à voir na sengi na bino bolingo yankolo nde ezala kati na bino biso tozali kaka topesaka message ya paix ezala kati na bino ekoti oyo efale na lati yango te de revers bomoni teni oyo ebimi parce que bamamunga nazali motu ya média oyo nazali koloba ya média eza combattant moko te kebo ya bimi asali video non soki bolingi bolandaka baémission na biso ba YouTube na biso okei na YouTube obeti Radio Lisolo okomona tous les émissions qui passent dans la Radio Lisolo totia kango na YouTube soki pe bandeko oyo bolandi image oyo mokolo malelo bolingi bolandaka biso na ba débat na biso okei sur l'internet o taper www.radiolisolo.com wanande okokuta biso na ba débat politique esika oyo to sanganaka na pesi merci mingi na mère Sol des anges pambate yende mutazalaki na sima ya caméra pe image kitoko nde na pesi mbote bandeko oyo bolandi message ya poko malelo tika ete kimia ya nkolo eba kofulusa makati ya maboka tani bino nde tokutani lisusu mokolo nezali koya bye bye.